kati ya vision wana nzambe azalaki kotalisa mai, nzambe azalaki kotalisa mai, komona mai ya monene. Mais après un moment donné, komona batu ebele basanganaki vraiment na ba groupe ebele, batu ebele. Et pendant que tozo prier kolo kotalisa vision oyo, nzambe koloba na basali na ye botala malamu, kolo kotalisa biso bilongi pe batu. Parmi bato nzamba bande kotalisa basali na nzambe ebele bazalaki inclin na kati. Komona batu kosambela, komona batu koadore, mais oyo ezalaki surprise désagréable na misu na biso ya bomoto. Pendant que tozomona batu wana kosambela ndenge bazalaki na bagroupe, eloko ekamusi ezalaki na bato mosusu bazalaki batu normal te, mais bazalaki lokola baskelete, bazalaki baskelete bazoko beta pe maboko ndenge bato bomoi babetaka, bazoko pepa pe maboko ndenge tosalaka na église. Soki likambo moko esimbi yo tombo loboko pepi, komona bato misusu baskelete. La plus grand nombre ya batu bazaki baskelete, et na kati ya batroupe oyo batu babandai kosambela, nakoki koloba na kati ya baeglise parce que bandai se représenter déjà baeglise. Komona na kati na bango batu mosusu bazaki baskelete, mais ba nombre ya batu bazaki ba humain, bazaki ya kotanga. Na kati ya batu mosusu komona ka 40 personnes nde baza batu normal, na kati ya batu mosusu komona 20 personnes, na kati ya bato mosusu komona kaka 15 personnes nde baza normal. Kotuna elobeli na nzambe nsima ya vision oyo, kolo koloba boye eza na mabongisi oyo deja esi ekoti na kati ya etonga na nzambe pe ebandi kokota na esika esantu na nzambe. Abi kende pesa message oyo pe yebisa libota na ngai batelema basambela. Bien aimé, le temps où tozali eza temps ya kosenga discernement des esprits. Nzamba eba kopesa yo discernement par rapport ya ba esika ozokota esika ozosambela. Nyonso tozomona na misu bato ya maele balobi tout ce qui frappe dans les yeux n'est pas de l'or. Bien aimé, kolo atalisi ba église mosusu komona ba pasteur wana pe bilongi na bango kolo atalisaki, mais il n'est pas vraiment important ya ko citer bango. Mais je vous dis que ezalaki na nombre ya batu ebele, ba troupe ya batu basangani na kikolo base comme temps ezalaki ba troupe ya batu toute une armée. Mais na kati tozomona batu mosusu bazalaki lokwa baskelete, bazalaki batu te. Nzambe kolobaki omoni batu oyo ozomona baza batu, eza nombre ya batu oyo ba pasteur oyo baza na bango na ba église na bango oyo baza bandimi na bango oyo bakenda kosambela na ba église na bango, nde batu bozomona oyo, nde nombre ya batu oyo bango baza na bango baganya bango baza batu normal. Soko moni kuna 40 seki aza na 40 personnes, soko moni kuna 20 seki aza na 20 personnes, soko moni kuna 5 seki aza na 5 personnes. Mais ba oyo batikali bozo komona wana baza na forme ya squelette, baza batu ya bomoide, baza batu ya kokufa, baza batu oyo ba pasteur oyo na misala bango ya mabe na ba magie na bango bakendaka kobenga bango na bawei. Nzambe koloba ke kala mingi te eza na ba pasteur ebele oyo bakotémoigner pe bakotatola parce que Nzambe kanda na ye eza likolo ya basali ya Nzambe ya tango oyo. Papa
Shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na so lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Gloire à Dieu, Nzamba pambola yo papa, Nzamba pambola yo maman, ndeko mwasi mobali. Ozwi occasion topingonga koyoka message pembela oyo na mosika esika ozali Nzambe na lola visiter yo, a visiter yo amona yo. Bien-aimé dans le Seigneur, mwana na Nzambe yo oyo ozana biso accord de Christ et yo oyo kozwa ngolo malgré oza mwana na Nzambe te mozwi ngolo akoyoka message oyo Nzamba pambola yo et zwa message oyo partager peut transmettre yango na bandeko mosusu. Bien-aimé et ma commune Nzambe zoloba chaque chose a son temps. Il y a un temps il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps aussi pour pleurer, il y a un temps qui est aussi pour être puni. Donc nyoso oyo moto asala kana se amoi ezalaka na tango na yango na nzela lo sambo pe nzela mabondeli koluka kelongi na Nzambe sika kozala Nzambe kopesa ba message pe kotalisa ba message katikati ya mboka oyo pe katikati ya basali ya Nzambe a propos ya basali ya Nzambe pe a propos ya mboka na biso. Nzamba pambola yo yo oyo otaka mboka na yo na ba prière, yo oyo ozobondela Yesu Kristo na bosolo, yo oyo o tikaka te kosoutenir basali ya Nzambe oyo bazokosala Nzambe na solo na ba prière na yo. Nzambe na lola pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, kosambelaka na se ya retraite de prière olukelongi na Nzambe. Nzambe kopesa ba message premièrement katikati na mboka na biso na makambo etali basali na Nzambe pe ba etonga ebele na kati ya ba prière kosambelaka Nzambe kotalisa vision moko na vision oyo kolo atalisi komona katikati ya mboka na biso Congo pe komona basali ya Nzambe ebele pe ba église ebele. Na kati ya vision wana Nzambe azaki kotalisa
mai ambazali kotalisa mai komona mai ya monene. Mais après un moment donné komona batu ebele basanganaki vraiment na ba groupe ebele, batu ebele. Et pendant que tozo prier kolo kotalisa vision oyo nzambe koloba na basali na ye botala malamu, kolo kotalisa biso bilongi pe batu. Parmi bato nzamba bande kotalisa basali na nzambe ebele bazalaki inclin na kati. Komona batu kosambela, komona batu ko adorer, mais oyo ezalaki surprise désagréable na misu na biso ya bomoto. Pendant que tozomona batu wana kosambela ndenge bazalaki na ba groupe, eloko ekamusi ezalaki na bato mosusu bazalaki batu normal te, mais bazalaki lokola ba squelette, bazalaki ba squelette bazoko beta pe maboko ndenge bato bomoi babetaka, bazoko pepa pe maboko ndenge tosaka na église soki likambo moko esimbi yo tombo loboko pepi. Komona bato misusu ba squelette, la plus grand nombre ya bato bazalaki ba squelette. Et na kati ya ba troupe oyo bato babandai kosambela, nakoki koloba na kati ya ba église parce que bandai ko se représenter déjà ba église, komona na kati na bango bato mosusu bazalaki ba squelette, mais ba nombre ya bato bazalaki ba humain, bazalaki ya kotanga. Na kati ya bato mosusu komona ka 40 personnes nde baza bato normal, na kati ya bato mosusu komona 20 personnes, na kati ya bato mosusu komona kaka 15 personnes nde baza normal. Kotuna elobeli na nzambe sima ya vision oyo kolo koloba boye eza na mabongisi oyo deja esi ekoti na kati ya etonga na nzambe pe ebandi kokota na esika esantu na nzambe. Abi kende pesa message oyo pe yebisa libota na ngai batelema basambela. Bien aimé, l'état oyo tozali eza temps ya kosenga discernement des esprits. Nzamba eba kopesa yo discernement par rapport ya ba esika ozokota esika ozosambela. Nyonso tozomona na misu bato ya maele balobi tout ce qui frappe dans les yeux n'est pas de l'or. Bien aimé, kolo atalisi ba église mosusu komona ba pasteur wana pe bilongi na bango kolo atalisaki, mais il n'est pas vraiment important ya ko citer bango. Mais je vous dis que ezalaki na nombre ya batu ebele, ba troupe ya batu basangani na kikoloba, c'est comme temps ezalaki ba troupe ya batu toute une armée. Mais na kati tozomona batu mosusu bazalaki lokwa ba squelette, bazalaki batu te. Nzambe koloba ke omoni batu oyo ozomona baza batu, eza nombre ya batu oyo ba pasteur oyo baza na bango na ba église na bango oyo baza bandimi na bango oyo bakenda kosambela na ba église na bango, nde batu oyo bozomona oyo nde nombre ya batu oyo bango baza na bango baganya bango baza batu normal. Alors soko moni kuna 40 seki aza na 40 personnes, soko moni kuna 20 seki aza na 20 personnes, soko moni kuna 5 seki aza na 5 personnes. Mais ba oyo batikali bozo komona wana baza na forme ya squelette, baza batu ya bomoi te, baza batu ya kokufa, baza batu oyo ba pasteur oyo na misala bango ya mabe na ba magie na bango bakendaka kobenga bango na bawei. Nzambe koloba ke kala mingi te eza na ba pasteur ebele oyo bakotémoigner pe bakotatola parce que nzambe kanda na ye eza likolo ya basali ya nzambe ya tango oyo. Papa mama ndeko mwasi mobali yo ozozwa message oyo na mosika to na pembeni,
makomi na nzambe zoloba que laisser le bleu et l'ivraie se croître ensemble le jour de la moisson, les moissonneurs saura ce qui est le bleu et ce qui est l'ivraie. Nzamba talisi comment est-ce que basali ya nzambe bakoti na kati ya misala mabe pe babandi koyanganisa bana ya nzambe soit disant na kati ya baetonga to ya baeglise na nzambe babandi koyanganisa bana na nzambe na kati ya bakilti na bango bakilti de mort bazo kobenga bamilimo esi ekufa bato osi bakufa nde bazoya kopeplaka baeglise na bango nde bazoya kopeplaka misala na bango emission na bango ezali tango yo kozala attiré omoni dimension ya makambo ekobanda osalama na bakati ya baetonga wana dimension ya bato nde bazolanda dimension ya bato bazotémoigner ke tozobika or ke baza bato ya normal te yo mpe osala nini okota na kati okolanda nzela wana okenda nzela wana et en fin de compte okoperdre molimo na yo to mpe okoperdre kozala moyenge beni mpe kozala mpe to ndenge bible ezoloba na apocalypse mokolo wana ke bazalaki mibali oyo bayebaki basite bilamba na bango ezalaki ya pembe bazalaki suye te. Mama papa ozolanda message oyo mon frère ma soeur nzamba lobaka pamba te soki alobi c'est qu'il y a quelque chose abisaki bana Israël alobi j'avais commencé à vous parler de le matin. Donc nzamba bandaka ko révéler makambo oyo de le matin. Nzamba bandai ko loba déjà andai ko gangela. Mais na kati ya basali wana basali ebele mosusu baza na yebi bango te baza na intérieur ya bamboka ya ba province mosusu baza libanda ya mboka. Donc ce ne sont pas seulement des pasteurs congolais. Namonaki batu pe basali ebele. Susu baza mindele. Susu baza africain. Donc c'était terrible. Mais nzambe wana azwa lokumu. C'est parce que aoutalisi pe amonti na nzela basali na ye. Na kotala komona ba manifestation wana nzambe na bolingo na ye komema biso pe kotalisa biso comment est-ce que ba pasteur oyo basali ba alliance na ba kondu pe na batu mabe ebele bakoti même na dakolo bakoti na ba fausse doctrine bakoti na ba coopération voilà bakoti même na ba coopération ya kotangisa makila ya bato pour que bango ba recevoir mbongo. Mama papa ndeko mwasi tan oyo tozali eza tan ya mabe. Satana akomi ko récupérer ba âme ya bato, akomi ko récupérer bomoi ya bato na lolenge ebele. Na kati ya ba pasteur oyo basali lisanga moko penkolo atalisi même esika basanganaka komona lopango moko etongama bato bakengelaka yango me na kati ya lopango wana bango nyonso bayaka kokutana kuna nzambe abi eza na ba pasteur même na Congo awa baza na deux groupes basangani plutôt baza na deux groupes mais ces derniers temps baza na boyokanité c'est parce que baza na ba secte différents bazo kowela comment ba organiser ba âme nani oyo akozala mutu akozala trop populaire bien-aimé de Dieu nzambe abandaka koloba dès le matin. Dès le matin, on a lingi kolaksa que Dieu parle quand la chose commence. Makambo nzamba bande kolobango utakala. Ezana bato bele. Bayo kaka. Basimbaka tende makomi na nzambe zoloba. Ezana bato mususu basimbaka.
mais batiaka na misala te. Bien aimé, yo ozwa message oyo partager yango. Mokili ezokende na shit. Mokili ezokende na shit. Nzamba lobi akofrappe katikati ya mboka oyo pe partout dans les 4 coins ya monde. De connaître ba mort ya ba plus grand homme de Dieu. Ba plus grand homme de Dieu. Na lobi katikati ya mboka oyo pe na 4 coins ya monde. De connaître ba mort ya ba plus grand homme de Dieu. À cause ya abomination oyo bakoti na katikati ya etonga. Na kati ya ba église na bango batu nyonso baza wana ndete baza bato abomoi. Batu mosusu baza bakufi. Bayaka na mituka. Batelemisaka mituka. Bakotaka na kati ya ba église na bango. Basambela kaka bango moko nde bazaka na kapasité koyeba ke ba oyo baza batu te, ba oyo baza batu. C'est pourquoi qu'on remarque, Bible au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses qui leur plaisent. Na kata ba église na bango, même si yo zotala na musiko zomona ki o bazo sala na kati eza bêtise, eza makomi ya nzambe te, eza selon ce dit l'Éternel te, mais bango batu baza na kati lokola bandimi bazo ko reconnaître yango te, bazo ndima kaka amen yonde nzambe, amen yonde musakoli, amen yonde boye, bien-aimé de Dieu. Yo solanda message oyo, attention, 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 sala keba. Mikolo komi ya kotanga. Tuebite kolo Yesu ako kota na kati ya ndako na ye mokolo nini po aya kokamata ba oya ye akina bango. Zwa temps ya ko se concentrer ya kotuna nzambe nzela na zulinga na kende. Est-ce que sika o nazokota eza malamu? Et na sima na yango kolo kotalisa comment est-ce que ba conclure ba pasteur oyo ba construire ba alliance ya mabe. Même na batu ebele oyo baza banguna ya mboka oyo à cause ya bolingo ya mbongo ba conclure ba alliance na ba occultiste politico ya se ya moi oyo na kati ya mboka oyo Congo pe na 4 coins ya monde. Bazo kosalela ba magie, bazo kosalela ba cabale, mais caché derrière le nom de Jésus. Mais bango bazana esika bakenda kokutana pe basanganaka esika bazwaka ba puissance na bango démoniaque, esika bazwaka ba révélation na bango démoniaque, esika bazwaka ba émonisel na bango démoniaque. Et na se alliance oyo ba conclure nde nzamba azwa kopesa message na sima na yango pona mboka. Kolo kolobake eza na mouvement moko olingi et se passer na Congo. Totelema to bondela. Mouvement moko olingi et se passer na Congo. Eza déjà na batu oyo. Et si bazwa kimbongo ya ba ennemi ya Congo, bale yango ekomi bango lokola fardeau pe singa na kingo. Babandi kokotisa banguna na katikati ya mboka. Kolo kotalisa komona désordre makasi pe kufa makasi, mais nzamba talisi ba province misato. Province ya liboso kolo kotalisa province ya Bandundu, nzamba talisi ba Congo, et puis nzamba talisi ville province ya Kinshasa. Pourquoi qu'on cite ba province misato oyo? Mission na bango eza ya ko récupérer
mboka oyo pour une seconde fois, afin que ba mettre yango sous leurs pieds. À cause ya ba intérêt na bango, ba misusu baza ba propre baza ba 100% congolais, ba misusu baza ba ndeko na yo, mais ba telemi à cause ya ba intérêt quelconque pour que ba trahir mboka. Mais oracle ya Nzambe na bomoi eza boye koloba na basali na ye. Oracle pe malheur pasi likolo ya mutu nyonso oyo akotelema pour que a combattre mboka oyo te, mais a combattre ye, pour que a combattre bana na Nzambe. Nzambe alobi malheur à celui qui se lèvera, parce que eza na frappe moko ezoya, frappe wana eko frapper makasi. Et avant que le monde puisse connaître des grandes failles, l'Afrique connaîtra des grandes failles à cause ya ba mauvaise pratique, pe à cause ya mabe oyo balingi bakotisa afin que ba détruire libota na Nzambe. Peuple de Dieu ozandingai yo oyo zwi message oyo na banzi ete Nzambe na lola akozanga kopambola yo te soki o partager yango, soki obondeli pona yango, otiki mboka na maboko ya Nzambe, otiki bomoi na yo, bandeko na yo, oza na famille, oza na bana, oyebi sika nini bakotaka. Bien-aimé de Dieu, Nzambe apambola yo. Dieu parle tantôt d'une manière et cependant qu'il parle d'une autre. Il parle dans des songes et dans des visions nocturnes. Nzambe wana Israël azala Nzambe na yo. Yo oza mosika na mboka mosika koba na prière. Koba na prière, c'est parce que esana bandeko na biso ebele oyo esi bakoti banzela ya molili. Mais Bible ezoba na biso, ne maudissez pas vos ennemis, ne les haïssez pas aussi. Tobondela Nzambe e na mabondeli na biso Nzamba yoka bango mawa. Mawa na biso tokosenge pa Nzambe, Nzamba koyeba nde nini akosan charger na bango. C'est parce qu'il est écrit à moi la vengeance et c'est à moi la rétribution. Nzamba pambola yo, olandi mbela pe message ona mosika tope na pembeni. Nzambe na lola mona yo. Nzambe na lola mona yo. C'était bel et bien votre humble serviteur, le prophète béni. Nzamba pambola yo na mosika siko zali. Kozanga pete yo kolanda message oyo kotsa biso na se ya mabondeli. Nzambe abatela asimba biso pe atambusa biso. Nzambe apambola biso.